Débutant même, Charlie Prince, c'est un gigolo. Oui, c'est un gigolo. Et puis, on rappelle que Akima Lambonga sert na biso mo Fifi Boama. Aya ozong sango to na besoin nango. Na yebisio, nazo yebisio lo moko bo moni na minito. Soki ba mizisa fali ba banda ko lala libanda men ngai gote bilele o tamsu ni mission o nga ya mbangate. Nangana kima pona Sony. Ozo comprendre? Nangana kima pona Sony. Qui ça c'est mais qui les a dit ça c'était pareil ça dit ça c'était il y en a ba preuve kasi soka za ba preuve alors ça ba preuve pareil ça dit ça c'était que matika songwaro kanga entreprise na yewa batandeli mutu mo ate loko moko alalia wa ozo comprendre poto eza mboka ya mibeko ozo comprendre donc Charlie Prince pona wana pena au taper déjà à côté matika songo Kasongo Machi Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonjour. C'est là de par laquelle vous allez suivre cette très belle émission Grande Ampleur avec Benny Locasso, la Queen Bee, la Cléopâtre et Abino. En tout cas, je vous aime tellement trop. Merci beaucoup à tous nos internautes pour soutenir Bisso. Je vous aime de tout cœur. Abonnez-vous massivement sur MKTV. Babi Moutana, si ma caméra c'est Drake Mbaye. Drake Mbaye, malgré malade, mais Drake a toujours pour l'ensemble. Merci beaucoup à El Danda et Balé pour l'assistante. En tout cas, merci beaucoup à Maître Chaban. Je vois 3 jours qui est là. Bien sûr, Balandara, sans oublier Dieu merci Salama. Dieu merci Salama. Et Benny Locasso reso babi bokoto parce que zaya ko inde zaya ko beba na temps oyo. Botu nanga na mbina ni nzambe. Drake Mbaye, invité dans la côte déjà. Donc aza invité spécial, aza surprise. Il ba zoré pas pamba te so yeux c'est que makambo. Là je vois Gauthier Bilele, Monison. Kitoko. Allez, ya na monyo lelo mam. Confinement, il faut quand il y a l'autre téléphone, malgré le confinement, mais l'autre téléphone est bimi déjà. Mais restez chez vous, c'est tout. Gauthier Bilele, bonne évolution à l'autre téléphone est bimi. Pour vous rappeler, Gauthier Bilele, il est là, soldat Fali Poupa. Donc, quand il y a Gauthier Bilele, tout le monde a maman déjà est victime, tout le monde il fallait pas, tout le monde va bébé, t'as force, joyeux anniversaire à toi. Babi, fête, yamboma, Koliada Komela. Joyeux anniversaire, on a vu que ça a fait un beau makando molo, Barakoliana Komela. Gauthier Bilele, bonne évolution à l'autre téléphone. Ouais, merci d'abord Benny Nande la parole. Il Liboso, na remercier Nzambe, maître de temps et de circonstances pour yenda baga programme qui déjà gengana to mona na lelo. Et puis na pesi ba merci beaucoup na muta pesanga vie. Souffle de vie Nzambe mais muta pesanga makambo. Si je suis aujourd'hui Gauthier Bilele, c'est grâce à vous, c'est grâce à lui. Fali pour Padicap la merveille, El Marabilloso, El Pipo de Wolo, El Pichichi, El Fantastico, El Fenomeno, El Campo de Tutti. 3 fois race, c'est l'aigle. Ouais, santé da pépele. Évolution, c'est qui toro yo mozo monara générique même pas un mois mais et comme déjà on lobby ça ba tout ça là risque ba côté musu na yo qui comme ba million de vues fallait ou pas à essayer biso que non dans un jour à ben dans un jour mort ça 1 million de vues malgré que non ça dans un jour mort qui est 2 jours dans ça de 1 million de vues évolution il y a nini c'est comme si indépendant tendance de la marambo pèse na le téléphone et pèse yo linga mamango pesa ndeni to na confinement oui to na confinement ba boîte zo salate misuku ba misi ba acoustique et beti makasi koleka acoustique nanga beta acoustique e beti makasa ko la beta acoustique to lobeli yango makasi muta beta acoustique makasi ezo lobisa bato zaka venanga Sankara de Kunta Sankara de Kuta wewa acoustique méchant venanga Sankara de Kuta ndem tabeta acoustique méchant ozomona pena ki zo rappeler bato makambe belé zo rappeler bato mutu pa kufa zo rappeler bato bazala bomo donc ba acoustique musu wana e bien ngote. Parlons d'allo téléphone, on parle d'allo téléphone par rapport à tout bandozi allo téléphone et pesa makambo penza on dirait qu'on a crime moko nde toyoka côté kabuya bois ki oteka yango nde mutepesi bande omusu on dirait mais bande omusu yo to boire déjà crime moko awati yangote c'est comme il décrit allô téléphone c'est comme 3 cris ah ben non tout la vérité bande rebelle bazo nion ba journaliste be ba selon ba analyse c'est comme s'il fallait pour pas ça c'est pas ici wana ba journaliste baza ba amateur ba journaliste Charlie Prince amateur débutant même Charlie Prince c'est un gigolo
Oui, c'est un gigolo. Et puis, nous on rappeler que Akima Lambonga sert na biso mo Fifi Boama. Aya ozong sango to ana besoin nango. Charlie Prince mbonga Fifi Boama Kimara nango to ana besoin nango ti lelo depo ke na mbonga batu. Tazane na bandala renyaka yo po mona na yo sake. Bataka no benga te loto. Te na bomba ki noko po noko azaki ne calme. Mais noko lokola bandi ko kota la ba sous-sol. Donc normalement il faut bien ça charger na akenda na mbongo moko ya ser na biso moko mona Fifi Boama soko tuni ba el danda ya ba koyebisa que Charlie Prince c'est un gigolo. Charlie Prince c'est un gigolo. Mais par rapport à dire à Charles, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre Charlie Prince et victime. Namonia sali ba analyse que le bakena za na ba preuve sur ba vie à ba monsieur Falinde ba vivre na poto ba la ralibanda ko ba mamba bon peut-être un problème na fali pour pas bien za ba analyse dans ça. Na yebisio nazo yebisio lo moko bo moni na minito. Soki ba mizisa fali ba banda ko lala libanda men ngai gote bilele o tamsu ni mission o nga ya mbangate. Nangana kima pona Sony. Vous comprenez? Nangana kima pona Sony. Qui ça c'est mais qui les a dit ça c'était pareil ça dit ça c'était. Il y a ba preuve. Kasi soka za ba preuve alors ça ba preuve. Pareil ça dit ça c'était que Matika Songwaro kanga entreprise na yewa batandeli mutu mo ate loko moko alalia wa. Vous comprenez? Poto eza mboka ya mibeko. Vous comprenez? Donc Charlie Prince pona wana pena au taper déjà à côté. Faut rectifier parole, changer déjà moi makambo loba quoi. On a vu Nana Boduga que je salue aussi, c'est une grande sœur au Aza proche na Bino. Je ne sais pas soit à travers na Bino, moi si on a vu dit Badiata mais tout monde a trop na Charlie Prince. Muto azo finga fali pa mais tout monde ba boto c'est lo Nana Boduga pire muto Charlie Prince mais muto wana ozo nuire orchestre na Bino na ba propos. Maintenant, on est normal. Nana Boduga, na Charlie Prince, bango balé ba journaliste, ba yebani na ba raison na ba journaliste. Et dit ba dia tandaza moko ya ba travailleur ya F victime za DMC na biso directeur marketing. Non mon elo ka gravité on a sur Boduga zo sola na Charlie Prince. Non par rapport à ba dire lo ba makenon, nan soit disant Nana Boduga za peu parmi bato ezaka non so fali abimisi loko, be fan bon c'est lo mon kuna ya ka bimisi yango des gens avant. Est-ce que tu as appris belo moi? Bon, on a vraiment nos amis. C'est très. On a vraiment nos amis mieux placés pour nous répondre. On a vu tout na DMC directeur marketing dit bah dia tayenda rosa mieux placé nous répondre à la question. Mais quant à moi vraiment na yebi makambo na te. Quant à toi Gauthier Bilele, bah je n'ai que tout bah je n'ai que maké belé. Oh tout le monde a le téléphone, tout le monde 3 jours de ça bah bois qui peut bien mon pé. Bah je n'ai que ça moi belé bima baba par hasard et bima bah ni bima. Bah je n'ai tout wana. Et l'on ne sait pas de ça ma caisse. Donc à part ya biso ya binoto be batu te na ba générique non c'est bimi à part ya biso générique c'est pel singa ina do pesa ba félicitations na frère na 3 jours animateur a mené en tout cas bon boulot courage mon frère continue nzamba yebi abakise sous ba inspiration na force yo sala sous o eleki o pour musale si la raté musale veut ko la kaka 3 jours à Fabregas en tout cas félicitations mon frère bon boulot. Par rapport à l'acoustique, pour l'acoustique, tout le monde il fallait pour pas bisser acoustique, t'es à Bangui ou quoi? Biso to robet acoustique te pour toi aller à la générique. Puis so peut générique et bimagité. Bani bisser ba tout le monde ba chroniqueuse, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, nous sommes bisser ba acoustique. Il fallait. Mais Sankara de Kunta uta bisser. Kasi te acoustique on a bien bien zara ya Sankara de Kunta, vrai acoustique. Pas on a Sankara ni monsieur Ezati a fait rigolo les a fait top car. Même Bouba félicite. Nani? Ba. Bou. Ba. Naza na Bulembi pa misaki ya ka bosse Bulembi mais acoustique pe souvenir na ka bosse Bulembi beta pas acoustique na bien te bato wana o moni ngana lingaka muto asaka musala bien so ça no musala bien bato ko apprécier ba yo so ko ça musala bien te to sani possible les premiers effectivement ça nani na ba premiers ngana chien enragé mbwa o azana rage so meki na falinga na yo fingi falinga na yo fala tinda kasi loko omoni loko sikoyo soit biso yango wana omoni mukolo ko sala rare que fallait tindi biso kaka ke gote répondre muto wana mokile panza batinda côté de sala ngo finga ku makasi ouais mais normalement obi pourquoi la sala ngo po omoni ba makambo nga na sala ngai soki muto take fali carrément il faut nga na take on est soki na da charge na da mbwa ona na rage donc soko mais na fali posana pour nous défendre
Normalement, normalement, il faut défendre les vieux nanga et puis il faut défendre les leaders nanga, il faut défendre les bandalunga, pour défendre la fierté de la musique congolaise. Tout le monde a yebi maram na oloba oyo. Fali lelo oyo, ndenge toto kende le besoin nzamba sungi biso tito ma 2021, ba do placer mbamo na liste ba legend, o ba benga na français légende, bah voilà. Legend. Voilà. Vous comprenez? Si vous avez des choses bayebi na bango keto moni na Congo comme nini musicien nyoso luka bima pour ça la moi base fa finga fali pour na sima fali reprofiter faire rigolo go finga fali te quand même maintenant to bien on a prêtre nani prêtre à ça la messe l'église nini hein Gauthier Bilé l'état prêtre à ça la messe l'église nini bon à leader peut parmi de marché central prêtre génération dans la génération fali fali démon fali erni na nzoto Ferregola c'est un bon chanteur c'est un bon moi pour reconnaître Ferregola c'est un bon chanteur nani Ferregola okozala no bon mais classé na ba voix ba Carlito ba classé na ba sika osaka ba blague wana te kosaka ba blague wana te ba Carlito ba grand chanteur comparé bango na ba misa ba mater de imiter bango déjà très bien oso ba pesi fali pas imiter bango non très bien te bien amekaka po ba grand chanteur za lokwa ba Carlito là so sangi frère Carlito za lokwa ba vela so ba Luciana de Mingongo ba grand chanteur bango wana oyo tango ba grand chanteur te azane kaka musicien chanteur et puis yeko azane musicien même pas artiste. Pour artiste art ezanine ezateka chant art ezanine so ezana kati okozala sculpteur aux artistes okozala peintre aux artistes okozala comédien aux artistes ezo dépendre siko artiste nini fallait être artiste musicien auteur compositeur pardon ouais okozala shooter aux artistes ko okozala shooter aux artistes L'artiste est attaqué pour va mona rosimba quand même aza parmi ba meilleure voix Yanini na bino la musique na bino ba meilleure voix yo muta problème ba chanteur ba congolais ba ebo yemba ba ngelanga bango ndeti na beberité watana bebe ebo yemba na ko yembelo Fabrigas maestro ebo yo ba chanteur na mipesa kaka na nzambe mozalisa likolo na se akelanga mwasi te kasi mobali akelaka lazare na onazize masaoki bianco na frosisia ata nazwi te elika na kolonga ah oui c'est lui qui l'a dit mirage omona ba chanteur limo bazaisto ba obazato ba présent ntongo na lamu ki na tale 21 vidamuna ya o ba chanteur libele ya mama azo caresser nzembo nzembo pesengaka il faut tendresse soki oyemba nzembo brutal onde moto asala nzembo shakazulu mbombo c'est pas bien te kasi yango moni sankana na obi acoustique neza meilleure acoustique po arappele biso mwa banostalgie mais so omoni motu mo depo avandaki kaka boye azoyemba banzembo to azolembaka ya pasi ya komilela non musique ata oyo eza ezotango milela te yango moni napesi raison na ve na biso Blaise Bula alobaka beta nde yemba nde bina nde bozoyemba na bino wi me bayokako wapi donc soko beti diske no bato baosomaka 4 membres ya famille tata kulutu na bino noko na bino mama leka mwasi na yo na oncle na bino mo avanda na mboka mo ezala na bakongo nsanda ozoteka kitoko te est ce que bato nsanda bakokota YouTube aletango kosala bavie moke oleli makasi napesi mbote na Robinho Mundibu babelo mwasi kezoya wana Jonathan baforme napesi bino bambote là je vois Mathieu Mabuza wana ba bras droit nanga quoi et Gauthier Bilele tokende du côté balbum ezobima fali poto monye obimisa na yo kikono obimisa tokos de na ebité. Pourquoi ils ont sorti wana tokos de tandis que ba ça des ba innovation susu balbum mais c'est quand on ba mi 11 mi démos ezali ba cible ezali balbum ezamo belé pourquoi préférer ka zong cette
Bon, moni fali ye moko mutalamba ka banzembo na ye moko a créer ba titre na ye moko sala ka nyons tout. Ça le roi ndeti azesu na banini te. Kasi te biso to linga biso to linga bongo. Tanga bimisa ki toko saliboso balobaki inspiration sili po bayoka ki ba tout le monde danser la folie ba inspiration sili. Tango to ye na ba moto yo balinga ka mingi na bolingo pa koki. Pour changer la vie, comme on est rebelle, loin de l'amour, à flyer, bah tout balela. Vous comprenez? Donc, fallait me revenir à l'ambar, me ramener, me préparer, me ramener. Biso tozana uniquement pour soutenir un vrai artiste. Un vrai artiste, tout ça on a pour nous soutenir. Basé bello peut beaucoup soutenir. Au que le belaka fallait te goûter bilele. Non, le belaka c'est nan. Mi on se mit des mots peso bimaire. Théo. Wana kuto mwana soutenir vie na biso mwa zalaka café dodo ayemba tala mwana oyo lokoso tango akei kwa papa na pipo soulard ya biso kutu bien ba tunako soutenir bangwana ba mi age mi de moi je suis chrétien catholique donc na linga ba demo te côté nanga on dirait beaucoup on soit trop parti pris bozui parti ba petit o ya fali pour pas nani komone nani Robino Mundibu bozui ba Gez Mawete ba tandis que artiste basé belé pour beaucoup soutenir d'abord boboma est victime au ba jeune bazaki belo ba ko ko évoluer est-ce que vous êtes style wana et ça peut-être F victime kufata F victime ezali F victime kage sauf que la rana nani emoko na DJ o nani toza na DJ Virus to na Christina do pesa ko DJ Virus mbote na Paris toza na Christine Salova basé belé moto ba ki na wana nzebo kitisa na déjà na lobby ce qui fallait apesi bino chance bobete loko c'est ya binonde mutu ya ko sala promotion nango est-ce que fallait souvent ça la promotion chef até la pesa que chance ya nzembo mon mec ba pesa bango nyonso ye moko te ba pesa bango déjà ba tout on dirait ba to pesa nzembo moi azana nzembo mais nanu pe nanu mama mbepesi te yango nazo yebisa bino ke moninga gote jou ba ko pesa nga chance ata ya nzembo moko boko ka moi c'est bien le prétendant payer pose à la journaliste à la chanteur bon pas trop mais on arrive à un jour dans cet album na voix na voix ka ona nango mbela tante mo no a fi de problème hein na yo kate gote po yo finga ba misel roi ba finga ba chanter roi ba faire go voilà ce que ko yemba passe bolingo yo menango na fond bolingo comme yo te pezangi constitution ce soit que promenade yo teki ba makine nyonso yo lingi ata wenza pokwa céleri peza la cara ce soit tonga foi na mbima ngana tonga na motema. Merci beaucoup côté Bilele. Un petit conseil na Marc House oh yazo déranger fallait n'est pas tes problèmes à Marc House na fallait pesa nini à chaque fois tout le monde a attaquer bino na TV ko insulter fallait ba nyonso to botala raé bomi lobelani bon dans la conseil na repesa été lui c'est un semba lui c'est un pervers lui c'est un commandeur moi je suis pas un commandeur moi je suis pas un pervers il y a des pervers des commandeurs lui c'est un drogué tous en démonter a continuer comme ça non ça là pour betara no pété le rôle betara té yango espace ba personne na mouvement na bino ya kofinga yango na rosola la basiste bani pena jamais té ala basiste té ala so ba simbisa ke guitare accompagnement so ba simbisa oui il n'y a pas botama ba betela kaka abani mamba ko betele kala ba banda ko betele depuis pas ready ouais depuis pas ready à miss comme on est Freddy te atamboli mais robeta te ya rovanda kaka comme on est Freddy Makola comme on est Freddy Makola atikala robeta te ye ba betela kaka après ye ba simbise ndeke komoko boya ningana ka bondire ba benga ba banani ba louette ouais et alors Gauthier Bilele lelo so un leader moko parmi ba grand leader o avandi boye a proposé tom sous montamment ya makasi que oya o bando défendre comme appelle soldat nous a pas fallu pondi non tigara pas fallu pour muto nyonso o tshaba paquet na pas benganga zwanga a o benganga na profit pour na finga fallu est-ce qu'il prouve que o tigara belé pe bazala bon balonga to mon ebela
mais bayondo afide nga so na longwe pa fali na zongeli pe na so na longwe pa fali na zumbongo moko boye na zumbongo na nga na bombaka un jour na ke poto na ko mosomba ba fali bafuta na ko mosomba ba camion makala na minkao na ko moteka na nga ta basaki na nga ba makala ke na leader moko boye atindanga non jamais plus jamais on peut arriver te que non leader mo arriva déjà trop et arriva trop ba tchelanga ko na ba Nissan Marge bazwelanga na ba palais vie na nga fiston coloqué à Hollande nga Elsa Patero ayebi ser na ana maitida ayebi ba tchelanga Nissan Marge bazwelanga palais mais na mona ke muto azo proposer nga biloko wana ezaka ke pona finga fali ya bon nga siko ko finga fali za lokola Satan provoque Jésus ozo comprendre yango no moni na ko sala ngote do na zaka na ve na nga fali pour pati mukolo ye moka ko bengala nga so abengani nga na mokendo soma makala na nga na minkao na yo teka na kisasa wana tiki pe mamba musique non ça so musique te wana sko na andisco ko luka nde un jour senza mbapesi makoki mbongo na nga makala ekoli na préparer album na nga respecter les uns car les autres viendront koka non meka bo ba miso ba lekinga na soutien ka ya fali mais normalement ye kaka ebona ni susu ye kaka ebona ni susu eza lokola Bedman azo produire Lil Wayne ezaka lokola Bedman azo produire Lil Wayne. Merci beaucoup, nos chers internautes. Des épaisses à vous. Merci beaucoup, nos chers internautes, que je fais de partout. Il y a Willy Mouché, le véritable code mondial. La PC Mbote Siko Zali. Et Drake Mbaye qui est derrière la caméra. Laetitia Kouya, Elda Naya, la nouvelle journaliste Bolande, Bosepene Makasi. Daniel Okaso Koichakou, Lendako Lupemba, Rachel Bali Moloto. En tout cas, Gauthier Bilele, tout comme dans la émission. Un mot pour la fan et puis un petit conseil pour les journalistes nions sur donc ba journaliste o bazo beb samsa na bino ba journaliste yango monezo ridicule belé ba yayo ba yepe na musala internet ba ya mikolo te ba ya mikolo le ko esa bango bongo ba mona ke bino boya na succès puis na ba bota bo bango ba sili ozaka na le long mabe journaliste ale ozo sila les sources age pour ça nous ozaka long mabe moi pour ba choko ça bango choko te bango bapakola bena mafuta moto anda benga kala bo DR type moto anda benga kala DR et puis tini mbongo na braza basombele savon noir banda uta braza babenga ekpakpa ekpakpa savon noir donc en tout cas ba journaliste o nyos to bozo lukake bo contre fali bon et talibino yena na sala émission te ninze momoko bo ya kofinga journaliste ou émission mo traiter ba journaliste so ndenge nini non ya sala ka ne musala ne yango moni batu misusu bakoma jo fali na kisi non le problème c'est quoi tellement fort ba faible ndé bazo kanisa gaza na kisi on se comprend mais à part ça na pesika batu nyonso o balinga Gauthier Bilele mbote puis émission o na sali o nyonso na lobby oyo fali te mutatinga ça n'engage que moi ngam na lobby yango mutatinga zate. Et puis, on a fait na ba fan na nganyos to balinga nga surtout na Paris on a po nga ba fan na nga ba fanatique o balinga fali pour pande ba fan na nga le roi ba faire gagner la merveille fego na la yo mabe faire gagner na zo lelo mabe pesimbote na Alpha Morflip 100% parisien Edi Mokekola Josélie Mapoata pesimbote na Cyprien Anzolo gagner bango na pesimbote na Maître Manix na pesi mouvement mobimbande baza na poto wana ba sengande ba Arnaud Madrouma ba joyeux anniversaire na mutu non chaque chose a son temps tamsu talanga non ma be on ken so poto tana ekokaite tana ekoki nango te na okenanga tana ekoki te likambo na tango nango tana ekoki te so tana ngo ekoki nyonso eza na facilité mo te ke fali tana ekoka akomata che ha succès exactement ce que ba wana bazo forcer ba oyo to tangela ba komo ngata ba ko misaka la te bazo forcer makasi c'est le ska ba bet Olympia Arena Kofi Olomide Kabose Boulembi Zénith de Paris marché central Kofi Olomide Agbada wana cauchemar na biso grand artiste ya mboka na biso donc jour vieux ana rozalate jour à Rodaye to lobakande to lobakana na ba terme la biso jour à Rodaye na gare centrale place des Elarabat chez les monuments un artiste amunene ya mboka c'est le azo bon ce qui a causé Robert Olympia en tout cas wana vraiment il faut aller à déjà moto ba lera te yemoka lobake yo aller à René pas René donc à René za poison donc ils ont l'accès que loko moko te ko marchera na vie na ye oui à René ba lera te René za poison ata ba chinois ba za bilia les hommes na chinois aller à René
aller rangote araignée da poison donc on a déjà les araignées amata qui était là au mort ko simbarate et puis na pesi oka ba malédiction na concert ko beta ne simbate oui pesi nous ba bénédiction munyo sa soutenir pesi biso ba bénédiction pour biso to ye ba yeba ki déjà qu'il pleuve qu'il neige ko simbalango kaka marata marero ya karata ko fallait ratarate en tout cas malheur à toi mutoto luko beta Zénith wana iko simbalango te en tout cas mbonga batoto kende perte producteur a sali manka et puis venant ngai marché central ko fait l'omide yekutu arena kutu déjà les guides quoi ba omsu batikali na désolé moi na beta masolo na bango ya te ponga na beta ka masolo fali ouais mokonzi nanga fali pour pas du cap la merveille donc nazoe ba ko kombo na ngo bengo te ba mongo ba bengo lo likalo lembe sombo donc deux fois te oui, le bafé langa dodi longange di deux fois T. Donc deux fois T, Fali Poupa, bah merci beaucoup. Na pesi bah joyeux anniversaire na tango fort. Pesi Alpha Morflip, na pesi Dimo Keko Lambote, na pesi ya Roger Mvunda le seul vécu me reste na motema na e mama mi okita. Moi na bino gotse bilele yeyo. Fifi Wechi, Nene Wechi, Matika Songo, mon ami personnel, Kuyaka Songo yo yebi. Puis na joyebi sa ba animateur nyons tout ya Congo. Kabouya Nde Jonker. Allo téléphone Kabouya Jonker. Banimateur babouya ki na bango bakangi na bango disque. Mais Kabouya Jonker. On soit bois qui mo bandeli tisu ka je. Na kisasa tengana lo ba oya poto. Ya poto. C'est de na kisasa 3 jours Jonker. Nga machara ba moto nga za hypocrite te. Siko batangeli na générique moko boya mona moko boy abeta ba chanson pour Rafa. Bercy bon na yimpe nani te ba materne tanga ba komo na bango te mwana moko yemba o mama comment il a mati mwana yemba ba o mama comment il a en tout cas frère conseil gratuit au message n'aura la banzembo no yemba wana ba chanson pour enfants mais ba générique vraiment il faut encore améliorer ouais à oser ça va causer ça ma bête il boit pas aux aides à aux générique. Hein? Bébé chanda ozat. Les jaboulela. Ozate. Hein? Forcer, courage et resimba na un jour. Quant à moi, la pesika ba mbote na batutu balinga nga na kena Finlande wana na pesive na nga Richard Poit na Finlande mbote na pesive na ngai Edoxy Edoka maneka Bordeaux na pesi mbote pesive na nga Ange Muteba na Bordeaux wana na pesi mbote na pesi lisusu vient na ngai Marco Zefon de London City petino yo na obunda kaka na Bosani TV na nga Zeka Luzeka petino yo na yokaki ba conseil et okende na ngoka bien et puis na Bosani te na pesi Michada ya mbote na pesi Alemwe la mbote na pesi Shikibango mbote na pesi batutu balinga gotse bilele pourquoi pas à toi de moi-même Harmonie Luseko. D'accord, alors merci beaucoup, nos chers internautes. Là, j'étais avec Gauthier Bilé, on a très bien parlé. J'espère que nous allons clôturer cette émission. Merci beaucoup à toi, Dorik Mbaye, du côté de la caméra, comme tu assures. Et Aïcha Keita, la Donna, je t'aime beaucoup. Sandra Ngongo, Rite Benzo, je vous aime beaucoup. De gros bisous à tout le monde. Papa Icon, Papa Jonathan. La personne Bambote, si vous allez battre, c'est resté branché sur cette chaîne. Bisous. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Machi Kasongo.